est-ce que zali malamu babetela yo maboko piololo ou bien batomboka tokeina ne pa mama na biso mokonzi ya ba mama igete yo pasola mpoke to yo kayo na bokebi nyonso to ba mama nyonso nzela ezali ya kofungwama eboto mama na biso igete eboto papa na biso diana sulu futu de vous pertale bambote beye na ba papa pe ba mama nyonso bazali branché kolanda radio lisolo mais moi ko interpeller ba mama nyonso bazali kolanda radio lisolo to bondeli o mokolo ezali mokolo na biso kotala ki ça passe na biso ba mama pamba te biso ba mama tozali négligé na société tozali négligé na foyer tozali négligé partout ok biso ba mama tozali bato moko ya bwania nzamba pesa biso penza bwania kat na biso to moni même kat na bibilia tango nzamba salaki Adam malgré tout biloko to salaki complet na vie ya Adam mais akoka ki ka satisfaire ba besoin na yete mais après avoir nzamba yeko raisonner ayeko sala Eve et ça to mona ki match changer ki to moni ki le développer to comme na o esika la tango oyo et c'est même qu'on valoriser biso ba mama to moni to li négliger partout même à niveau politique la femme ne peut pas oh que toi na basi ya mayele batangi basali ba classe minene mais pourquoi tu dis qu'on sala misala ya mayele yo ya surtout na mokilité papa na biso tu vas négliger partout na kati ya foyer maman ça na parole à lobate kaka papa pourquoi pamba te na kati ya mabana na biso ko kota okomona ba papa mingi bakanga mo na phrase oyo ya femme soyez soumise bakanga ma comme ça dit moi si alibala. La soumission, ce n'est pas l'esclavagisme. Yango papa ça dit qu'on a radio du solo. Lelo, ça dit moko toko paso la poke, ko lo baba pasi tout biso maman ça dit ko mona na kati ya mabala, na kati ya ba société, na kati partout toko bango na ba domaine tout. Yango papa la biso DSV, nzamba pambola ba maman na nga nyonso ba kokota mokola lelo, poto panza bango poke, ko la pambola papa la biso à vous la parole. Ya solo. Merci maman na biso igete mokonzi ya ba mama toleki kopesa mama na biso M compresseur Chantal Nkoshi na kati na radio lui solo ye azali doyenne toleka kopesa ye maloba ye azwa tana ya ko s'exprimer alakisa bandeko basi mwasi azali nani pourquoi makambu ya boyezali kolekana eboto Eboto, papa la biso, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Biso soto yebi yango. Mais lelo oyo, ya solo 9 mois, ya ko garder na kati ya matrice. Et comme ko sala ba mama pasi, comme si musala ngo ezalaki nango musala ya mpunda. Nitakala kotika biso kaka ba mama. Ba nzete to ba matungulu to ba aubergine na nzoto ya mwasi bobele ba mama. Guerre ekwe ya kuna victime kakabe mama discussion na bango ya politique po ba sala sabotage ba utiliser bobele mwasi yango passe ya biso ekosilaka mokolo nini atako lelo ezali journée de la femme mokolo oyo mwasi singalaki afanda anganzama molonga ne yaye aya ko servir na honneur nyonso membo na biso ezali journée ya pleurs journée ya mawa journée ya pasi yango le to sangani to lebete to kotika te trop c'est trop le to koloba je crois que maman nyonso bipai bozwami atako bolobaka te maman moi je crois que opportunité ya lelo et pe samedi biso nyonso toloba bandima vraiment que toloka kapasi pe pasi wana ezali kokoma tina matrice bipai wapi to bimisa bango papa Diana lelo ezali vraiment mokolo munene po na wumela te na pesi mbote mingi na bama nyonso totandani awa na kati ya radio du solo ko rappeler binote lelo ezali journée internationale de la femme mais ezali pe journée internationale ya misère ya femme congolaise bipai nyonso tozwami tokotelema soki lelo bipai ozwami osala ki marche te mais lelo mungongo na yo eyokama na kati ya radio biso pote bandeko nyonso o bafandi bipai baza kolanda biso ba comprendre effectivement pasi ekomi na niveau mususu poto luka solution et boto papa Diana kwa na mboka pertal na kokanisa vraiment okopesa ta mingi na ba mama po lelo tokoloba ya mingi et boto maloba omboka yo eboto mama na biso Chantal Nkoshi na maloba oyo siliko pesa vraiment ba mama o bazali kolanda radio lisolo na ebite soki ba mama bazalaka mibale be misatu esika yo zali na ndaku ba mama belé
bazali na kati na mabala na tango oyo bazali kaka ko vivre ndenge ba mama bazali ko boma bango na kati na Kivu. Okomona mama aya na poto azali na mobile na kati na ndaku mais azwaka kaka esengo te. Mobali aza ko mener vie dire lokola kaka basoda oya ba Rwandais ndenge bazali ko mener basi na biso na kati na mboka vie dire ko boma bango ko beta bango ko nyokola bango. Combien de plus de femmes oyo bazali na kati na diaspora oyo mibali bazali ko zwa bango lokola bangulu abengisaki yo ngulu nanda ko ngulu soumission toujours basi baza ko violer bango na kati na Congo biso pe awa na kati na poto tozali ko violer basi na biso mwasi alinga ata motu pasi yaka ataboye yaka donc abela te motu pasi te libumu pasi te likolo pasi te to mokongo te yaka. Donc biso ba congolais tozali ko violer basi bandeko na biso na kati na Congo pe na kati na mikili na mpoto basi ebele bazali délaissé ngai pe awa na kati na mboka États-Unis awa na kolobana nani ngai na mboka ya Canada ngai na mboka ya Hollande to na mboka ya France na mboka ya Belgique na zala moto te mobali abala ngai akanganga na ndaku na bimaka na batu te na pesaka batu mbote te alingaka contact na batu te alingi na ye baboye te mais wana esclavagisme wana ezali torture na tango nyonso tu atozali kobela atozali na tango ya sanza na moi mobali akolinga toujours masolo ya kurudimba akolinga toujours a détruire yo parce que asomba yo asilisa mbongo okomi objet na ye okomi eloko akoki konyata yo na ba niveau tu ozali na tina te akofinga yo. Combien de basi bazali ya kokonzama o bazali ko violer bango pe na poto o bazali ko finga bango lokola kutu mbua sima mbua kutu ta mso ko swa yo lokola mutaswa kate o basi bamoni pasi basi bazali ko nyoka maboye pona nini biso ba congolais pourquoi tozali ko sala basi na biso boye biso tozali ko tika ba musicien ba lakisa bolumbu ya basi na biso na kati na Congo ba boma ba violer biso pe na kati na Europe tozali ko violer o nzambe tokosuka wapi bandeko na biso mibali lelo botika basi baloba oya bango pasi babimisa mibali oyo babombaka basi na bango botika basi exprimer lelo ezali spécial journée internationale des femmes toyoka basi baloba toleki na lombango epa mama na biso mise toyoka yeba mama nyonso bozali kolanda biso ligne na biso ezali akofungwama lelo ezali mokolo na bino eboto mama mise. Eboto papa DSV na mama Sola eboto ba mama nyonso o baza koyoka émission oyo ba mama ya mike ya bakola mama ya mibange eboto na bino nyonso bolobi te mokolo ya lelo ezali mokolo oyo bozo kokanisa te ya solo mama azali mama oyo asimbi société asimbi famille na ye mama oyo aza kobokola mama oyo éducation eutaka epai na ye mama oyo asalaka ete culture na ye ya mboka na ye ekende na bana bakola na yango mama oyo alingi kimia na kati ya bamboka ye afandi. Papa DSV naza koyoka ba makambo bato na kisasa baza koloba misusu baza kokotela ba shege o baza ko menacer ba tu ba utaki diaspora na linga ba mo eloko moko ya moke na bana wana na evite soki ba yoka ba radio na biso boye na lokola nga naza mama na linga lo baboye bana wana nakanisi ba yebi politique nanu te ba yebi bazana na conscience ya vie o ba baza ko vivre te. Soki politique na biso ezalaka ya malonga nde jamais ba se retrouvaki na situation o bango bazana ngo na balabala bino bana mama boti na libumu na ya bomi na libumu na ye aboti bino na bolingo na ye nyonso bo se retrouver na balabala na nzala na kozanga na bilumbu na nyonso bino bo vivre na kati na balabala bokomi ko se contenter na moi donc boza ko sepela moi ba to bazwa ko ya ko
ko sepelisa bino wana kaka po ba sepelisa bino ya monoko kaka o bazo pesa bino wana ezali yango te bozalaki na droit ya kozala na nyonso ya ko vivre bien na bandako na bino bozalaki même pas na possibilité ya ko bonga boza même pas la besoin ko bima na balabala po bokene ko luka nini bonga boza na ba parents banga pesa bino nyonso bonga bokende classe boza la bana ba yekola bana bazana avenir ya kitoko ndenge wana soki politique ezalaka ya malunga ba parents na bino misusu ba bwaka bino te benga boza na mbonga ko lesa bino banga ba bingana bino te babenga bino bandeko ba benga bino na balabala ezali kaka po misère azomona ninga ko lesa yo te abwaki na balabala yango wana mais soki politique na politique na biso bien bato ebino bobina na bango ba ya ko binisa bino wana bazo yemba bino wana baza ko kosa ka bino bazo zipaka bino miso bako pakola bino mafuta nene po ba vérité ndenge ezali te vie o bino bozo vivre na balabala ezali vie ya bana te ba mama na bino abotaki bino po baboka bino na balabala te babotaki bino te po bo se retrouver ndenge bozali wana na misère na ba pasi nyonso tout wana bo se débrouillera bo yibaka bo salaka bo nyonso bino bo salaka ezali vie o ba mama bakana ki pona bino te na bokoko na biso babotaka biso wana oloba te ke bana bazaka na balabala eza pona ndenge wana te bomeka kozwa mayele ba musicien wana bazali ko encourager ba politicien o baza ko nyokola bino en fait donc bango bazali ko yembela baza ko kumisa ba politicien wana po bino bozalaka na pasi seko yango bino avenir na bino na ekozala ndenge nini soki ba musicien bazoya basepelisa bino après botika na bino na balabala est-ce que bapesaka bino bandaka olala bapesa bino bandaka olala ba musicien wana po soki nde bakumisaka bino wana nde bamemaka bino na batiaka bino ata na ndako moko monene bino so bolalaka mpona nini boza kokontinue kaka kofanda na balabala so bozomona ke bango nde baosala mosala kitoko bomeka kozwa nano mayele na place wana nazongisi nano maloba na okontinue nsima. Merci mama na biso mama Mise vraiment na osungi biso neloko malamu na banzi bana wana pomona bashege bolanda nano bashege bano balalaka na balabala baza na mbongo te na ndimi te ke bana wana ya bashege bakoki kozwa mbongo na bango oyo bato balalaka libanda basala bariba ya kitoko ya lolenge wana oyo tomoni bariba ya kitoko basali ya minene ezali kuluna oyo Werason azali kokotisa bandeko na biso na kati na kuluna esika oyo ye na ndeko na ye Hippolyte Kanambe ba Rwandais bakanga kaka le même kuluna wana o kuluna babuki boye kuluna babeti boye lelo bokomona kaka bana wana bazali kosala mobulu wana oyo Wera atindi mbongo na Kinshasa bosala bariba boloba ke concert annulé biso pe boye na boye kaka le même kuluna wana lokola ba Rwandais bazana mayele ya mabe esika nde bakokanga kaka bakuluna wana bakene na angenga. Oh peuple congolais bobule bo comprendre bano bozali ko bunda bo comprendre bano bozali ko bunda kaka bino kuluna wana bozali koloba kuluna bokei bobeti bana poto bokei bobebisi kuluna wana bashege mais soki lelo bakangi yo kaka na leta oyo ya bino oyo elingaka bino te tindaka bino na angenga na banzi kaka bino kuluna wana bokokende bokotikala komona Werason te aloba o kuluna oyo babundi mpona ngai mais leta aza kozwa oyo ye loi akokanga bakuluna wana bomoni teke bandeko na biso Werason aza kojouer mwa tricage moko na kati na Congo apesi bakuluna mbongo bango batamboli babuki babiloko basali tu mais tangu leta ba Rwanda kokanga bana wana baza kobebisa mboka po atia tolérance zéro bana wana bakokende angenga ezali mayele mabe o Werason azali ko linga bana wana nyonso tu bazala limine bakende na angenga kuna na prison sika bazali mais est-ce que bana wana tangu bakokende banani bakolela bazana ba papa te bazana ba mama te bazana batu te olie Werason asala bekole soit disant que ambassadeur ya mobulu na kati na Congo
Werason azali ambassadeur ya Mobulu na kati na Congo, azali ambassadeur oyo azali ko travailler na Hippolyte Kanambe